ya likambo ya pasi pema wa mwana mobali akei mikili ya mpoto atongi ndaku na Afrique atiki mwasi na yena mwana kasi mwasi atikali kotoyo abandi kosala buzoba akotisaka mibali msusu na kati ya ndaku mwana na ya 10 ans petite fille a exposé maman na bango epesi pasi ya kosakana te mituna lebele eske bao basalaka azui mwaka tukubianza makasa nkembo atindi mwasi na mikili ya mpoto ye akolanda basalaka malamu to basalaka mabe eske soki mwasi otindi na poto yo landi sima osali malamu to osali mabe eske il faudra yo okende na sima obengisi mwasi ezali malamu to ezali mabe to il faudra kaka bokangisi mbongo bokei binonso ensemble ya makambo ya songo bakaki beti pesa ngai butuko soya kosakana te lisolo oyo nakoki yango ata mokete to ko développer yango awa na émission ya lelo. La famille, une fille de 10 ans expose sa mère. Écoutez bien cette histoire et la partagez. Elle est mariée, elle a une fille de 10 ans. Son mari se trouve en Occident. Et un jour, le papa appelle sa fille et elle dit que comment ça va? Elle dit qu'elle se porte bien. Aujourd'hui là, tu es belle. Hein? Regardez la petite fille, elle a 10 ans. Tu es belle. Hein? Où est ta maman? Quand il a dit que tu es belle, elle dit papa, merci. De là, il demande où est ta maman? La petite fille de 10 ans dit à son père que la maman se trouve avec un gars dans la chambre, sur le lit conjugal. Et son mari dit, en faisant quoi? La petite dit que elle ne sait pas ce que maman fait avec le gars. Que tout le temps le gars vient à la maison, même dans la nuit. Et le père dit qu'il faut aller remettre le téléphone à ta maman. Je veux parler à ta maman. La petite de 10 ans en allant, elle a tourné le téléphone sur vidéo. Et le papa a vu le gars et sa maman assis sur le lit conjugal dans sa chambre. La maison qu'il a construite. Et il a mis sa femme et sa fille. Et chaque fin du mois, il envoie de l'argent. Il prend soin de la femme. Vous voyez, le gars est sorti. Elle ne savait pas que sa fille, elle a tourné le téléphone sur vidéo. Le bourgeois, Zambé ya Luposu, Yonde champion, promotion pour Gilé le bourgeois. Tino, Tatu, Kounoubinini, Balobi le 20. Zambé ya Luposu, Azabongo na Maluku. Oui, Bana Maluku. To sangana na to ka promotion ya mbula sika. Amemeli biso. Oui. Le 21. Oui. Bana Kikolo. Bongo le 22 bana Changwe. Le 23. Bisola bino, tukutana wapi? Na masini na Petro Congo. Tino. Le 24, Guilé le bourgeois na kacha matete. On a promotion na so asika. Bongi le 25 pour na ba vrai sérieux. Le 25 na wato za bongo na lemba terminus. Edi, 26 na ukufa na ngai. Le 26, Guilé le bourgeois na kati ya Rompengaba. Bana Rompengaba. Bana Ipeni. Bana Matadibana. Tozawana pour la solution de l'opposition à Bino. Bongi le 27, le 28, le 31. Balobi le 27. Guinée le bourgeois. Zambia l'opposition. Oui. Abosani Bana Selima au Bumbouté. Le 28. Oui. Tozabongo na Bandal Willery. Oh. Le 31 Souka Makamwe. Le 31. Victoire. Guinée le bourgeois. Azawana, Azola Sabino ma produit naé. Ya promotionnel. Balobi, yam tout ça na tâche. Par les cris d'une communauté brisée, d'une population en détresse, redonnant l'espoir à des milliers de personnes souffrant de taches noires, acné sévère, oh, Soukantaku, Eya Mounel, oh, ma mère, Eya Mounel, Kaka, il peut y a docteur Guilé, le bourgeois. Coupé. Produit yango tino tuna nkombu na ngoni. Kombo na ngoni tatu. Yuka njoto. Yuka njoto pona ba mama. Bubu kanate. Ba prix ça na prix promotionnel. Isa ba prix promotionnel. Na prix ya mke mama. Ilongwe. Iyamne. Nduta ikimi. Fimbisa njoto. Tukutana na ba place nyoso.
oyo tutangeli bino sino ukobina kilele buso plata tui le buso plata tui. Good day to everyone. I would like to invite you to our second edition of the Congo International Awards, which is taking place on the 16th of December at Forum Building opposite Santon Tours. I'd like to see many of you guys there. My name is Zoe. I will be there. See you there. Be there. Hope you talk. Bye. nabenga ye petit oyo mpona yebi asolaka malamu petit oyo azaka na mwa aza na mwa ligne éditoriale donc c'est très important bato ya média baza na ligne éditoriale d'ailleurs c'est ça même na RTNC po bandima yo na mwa UNPC batunaka yo carnet de charge il faut dans la ligne éditoriale osalaka nini yo olobaka nyonso olobaka mapa madesu non te il faut dans mwa elo moko olobaka soki mpona développement ozoloba yango d'ailleurs beaucoup de ces jeunes là qui font les réseaux sociaux ils devaient capitaliser yango lokola baza na mwa auditoire mingi bakota na mwa ligne moko. Quelqu'un peut parler ya biloko oyo bakongolais basalaka awa yo olobaka kaka biloko ya malamu ya bakongolais oli oloba makambo mabe otia en na kati na biso eza malamu te bamama bamosusu basalaka baproduit na bango oyo basolinga bafaire connaître yo olobi ngai réseau sociaux na ngai nabetaka maire moko na Yoville ye asala kaka baproduit ya beauté oza kopromouvoir yango. Bonjour à tous, bien le bonjour. Kim Cosmétique vous présente sa nouvelle marque de soins corporels qui est constituée d'une thym banane, thym caramel et thym métis. Bonsoir ma papa, ma maman. Kim Cosmétique mokonzi à l'opposo a yelibi ma solution ya sika. Ma solution ya sika pona l'opposo na bino pona ba problème na bino nyoso ya l'opposo Kim Cosmétique nde solution. Na memel bino 3 gammes nanga ya sika. Première gamme ezali thym banane, deuxième gamme ezali thym métissé et troisième gamme ezali thym caramel. Et nga na memel bino susu ba coffret yango yo pona ba fête. Ba papa bokoko offrir ba mama ba coffret, ba mama pe bokoko offrir pe ba papa ba coffret. Maman Kim Cosmétique donc a memel bino susu ba produit ya sika. Pour chaque partie ya nzoto eza na traitement na yango ba gommage ya nzoto yango yo jam susu ya ba gommage ya nzoto yango ya bato baza na nzoto ya makasi po yo teleza ka mwa pasi mwa makolo place ya mwindu makasi ou mwa maboko ba coude wana nyoso yango gommage et puis ba coffret ezali ya walisusu ya ba tampon na bato ba betami ba tampon me ya sika. Et puis, on a un gel douche moussousou, yango, y a thym caramel, et puis on a un gel thym métissé, y a thym banane. On a un sous na savon ya sika, oyo longola ba mami, oyo longola ba poche, oyo longola ba tampon, oyo longola pe banduta yango à la base de tomates. On a un sous na ba huile rajeunissante pour le corps. Donc ils ont tout sous tête à l'obité. On a besoin de parola mafuta te, on a besoin de la makasité. Donc à vous amener on a besoin il y a huile à la base de tomates, les adiawa. Osimia limeti pembene sase papa suweno nini babomaka moto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana obomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection pana yo nasalelo nini po ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka programme oyo Radio Lokole masolo
epai wapi tokutanaka chaque fois mpona kosolola makambo oyo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso ba oyo tolobaka lingala. Ngai komona ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Soki mbali boso otala biso tosengaka na yo osabone. Soki osabone kobosa na ta soki mukete kofina cloche ya notification mpona orataka ba programme na biso te. Kasi yambo to kota na matière oyo tokosola lelo epesi ngai mutu koswa. Yaya, salaka attention. Est-ce que vous avez vu que ça na ba parents mususu? Oh non, mwana muke, mama ake kosokola, ake kosokola mwana ya mobali. Est-ce que c'est normal? Ata mwana ya mwasi, est-ce que mama yo kosokola sika mwana na yo? Ba conséquence ya boué. Oui, azali femme seule, même si tu es femme seule, est-ce que sengel na yo oya kana ba tonton musu na kati ya ndako? Ozali kopesa bana éducation nini? Tala sika mwana ndenge a exposer mama na ye epa ya papa, mbongo ya pasi, mbongo ya malili, mbongo ya échafaudage, maboko koma makasi, mais mwasi aosala buso bakoto epesi ngai pasi. Yambo to koma kuna. Yaya tolakisaki bino ba mapangu niveau ya Maluku na quartier Menkau epa wapi to banda koteka elongo to en collaboration na agence Allo Imo ba terrain 20 sur 20. Rappelez-vous, Batoubé Belé Batekara Baterrain na bango 15 sur 20. Mais Oya Allo Imo ezalaki bongo 20 sur 20 na Menkao. Au PC 500 $, au Zui, basay le acte de vente, au bandi kotonga, lopango ekomi ayo. Ya bato ba ya lombango na nenga osaka dalaka. Eza lokola okomi kolo lopango na 500 $ ya pamba. Na sengi bino merci na tondi bino bato baike bayeko welela sika boye to ko annoncer bino officiellement que si tu wana mobimba o bande ko teka mapangu na 2000 $ esili bato basombi yango lokola ndunda basombi yango lokola matembe ya ne blague pas okoma ko lopangu 20 sur 20 na 50 na 500 $ ya pamba ofutaka 63 $, 63 $ pendant 2 ans. Bande ko wili yango merci na bande ko bazu mapangu wana kasi Allo Imo atikité. Rappelez-vous, et si ka site au wauti côté ka mapangu wana 20 mètres sur 20 na 2000 $, to esaki bino ezalaki à 10 minutes na boulevard. Kuna esi esili bato bazui bandaku bakobo tracer bato ba di kotonga. Bokolanda ba témoignage nango déjà na émission na biso oyo ezali koya. Kasi Allo Imo afungoli concession mususu. Cette fois-ci à Poussani pembeni ya Macadam. 2 minutes ya Macadam. Ba terrain kaka 20 sur 20. Mais cette fois-ci na 4000 $. 20 sur 20 na 4000 $. Et kitoko wapi? Ba yiki ba oteka ba 20 sur 20 na 6500, ba 5000, ba oyo Allo Imo ateka moins cher pour les kabatunyo surtout. Yango anga na ngako ba bongo te na ngana ya mpona bino directeur ya Allo Imo papa Gédéon a expliqué biso comment est-ce que procédure ezaka ndenge moko awa sika ekomi 4000 $. To bani site mususu. Est-ce que to ko futa kaka ya nyongo to ekomi marambo ya cash. Na yambi pona bino directeur même général ya Allo Imo papa Gédéon. Papa Gédéon bote na yo. Mbote papa Fiston. Bonne santé. Santé malamu benza parce que bandeko ya radio lokole va répondre favorable à l'appel na biso par rapport à la promotion ou ya mois en novembre dikoleka na en tout cas. Voilà, donc bandeko neto ki awa site oyo bandeko boteka ki mapangu 20 sur 20 na 2000 $ ici et sili bobandi site ya sika sika wa oyo komi à 2 minutes na boulevard. Comment ça se passe? Oui papa Fiston, les ali penza bongo lolengo lobby. Les loto memeli bandeko na biso baza na diaspora, bandeko bazali na États-Unis, bazali na France, bazali na bisika nyonso bazola na biso. Offre ya suka mbula oto bengango Allo Imo VIP. Ils ont la carte ya cité na biso ya VIP. Pourquoi tout le bisa d'abord premièrement par rapport au placement na yango. Donc tout ça justement na 2 minutes na Macadam, accessibilité no roro ya na mutuka, 10 places cité na biso et bandi. Et au-delà de ça, ils ont déjà na ma construction tellement ya VIP, ya wana de PPC en fait un quartier na biso combo ya VIP en réalité. Alors ma pangwana
déjà nalingaki na informe ya bato nyonso bandeko nyonso bazolanda biso na minute oyo ko ndenge makambo ezokende na malongo ndenge makambo ezokende na quartier ya Menkao soko oyoki moto alobi lisusu ke lopango na $2000 il faut réfléchir deux fois. Donc makambo échanger ba projet ezali tellement ebele na kati ya zone oyo surtout côté ya cité na biso ba projet lokola ba chinois ba signé contrat partenariat moko na gouvernement na biso bazotonga bandako ba cité tellement ebele et le go ça là que non place na biso ekomi encore surtout na cité o encore na valeur moko makasi yango na to memeni bandeko na biso bazali banda mboka oui ba terrain ya VIP na $4000 justement na ba dimension ezali ba dimension ya 20 mètres sur 20. Avantage ezali que ba musu basala ba lotissement omoni asali lotissement avenir zate mais biso awa na kati ya cité na biso VIP moko objectif ezali ko respecter ba normes urbanistiques bandeko bazo sala ba descente na bango déjà ba remarquer que ba avenir na biso ezali na ba 2 mètres. Donc pour nous permettre kata ba grand camp na bino ba projet na bino en construction et les canards en fait la facilité en tout cas. Donc ma pango où ezali promotion à Sukambula 20 mètres sur 20 na $4000 ya pamba okomi kolo lopango na Sukambulo papa Fiston. Papa je dis alors sikoyo awa cité VIP et bandi à 2 minutes seulement na macadam 4000 de kofuta yango kaka du coup 4000 toto dans nyongo susu. Oui, par rapport à mon paiement papa Fiston parce que biso a s'adaptaka mingi na bandeko yo fonctionnement bandeko bazali banda ko bien que muto azali banda mboka poto égal à crédit ya mwana mapangu o pa $4000 to tchango à crédit pour futa ezali ndenge nini à compte ya liboso ezali justement na somme ya $1000. Okay. Une fois qu'on fout $1000 na yo ozali déjà na droit ya ko occuper le pango c'est le pango komi ya yo to pesio le pango Mokando babengi acte de vente à crédit et l'autre symboliser et justifier que réellement biso aloimo dozui à compte na débosseuse ali na $1000 peut to pesio déjà possibilité au banako tonga. Maintenant on peut s'arranger justement somme au etikali pendant 8 mois ou ba possible sa somme yango. Vous voyez, erbandeko ba kobenga biso comment est-ce que nous sommes s'entendre dans le contrat ou écouter comment modalité à paiement et vous allez parce que même si on va nous foutre $500 par mois, même si on va nous foutre $200 par mois, mais pendant 8 mois, nous doit s'arranger que chaque fin du mois, il va pousser ça, somme naïe, il y a le pango en réalité. Donc les alliés pizza bon de simplifier tâche pour la bande de bonheur sur la histoire. Papa, je dirais on peut savoir son numéro de téléphone qui a contact à Aloimo. Oui, bandeko nous sommes dans besoin pour bien biso numéro la biso c'est numéro moko. Donc numéro appel en même temps numéro à WhatsApp, les alliés plus 243 84 16 78 048. Na bandeli encore pour une meilleure compréhension, plus 243 84 16 78 048. Bandeko bazan a besoin peut-être appuyer directement dans le bureau na biso zone na avenue Longolé la numéro 110 na quartier Pende na commune na Kinshasa justement na croisement il y a Prince Katabu na avenue Longolé là na bâtiment babengi du meuble voici l'homme na deuxième niveau. Soki bandeko baye wana mokolo lundi ti na mokolo ya vendredi de 10h à 16h bakokuta biso moko tokoyamba bango mpona kopesa bango okoyede bango ou bien kopesa bango kotosi bazala bakolo lopango papa biso eza na information moko importante mingi na ngai napesa na bandeko bazolala biso parce que moto akoki kosomba lopango te soki amoni yango te yango wana toza koorganize descente moko ya monene mingi oyo tokokende na babus na biso ti na kati ya basite mpona bandeko bamona bango moko réalité en live. Alors mpona descente yango eza mpona le 10 décembre. Alors condition ou bien droit à participation ezali kaka il faut remplir formulaire na yo na kati ya formulaire moto azorepresente tokozwa bainformation na ye nyonso tokozwa mpe bainformation ya moto azosomba lopango ezali na kati ya frais ya formulaire yango ezali na transport na ye aller retour mpe ezali visite guidée ezali kaka na $25
bakoleka na bureau na biso bakuti mpe toaligné bango na mokolo ya le 10 décembre mpona moto nyonso aza occasion opportunité wana ayeba komona esika na ye atanga mpe epo akoma kolo lopango na simplicité mpe na facilité. Voilà, je crois que le message est passé. Pour récapituler rapidement, Yaya, Kobenga te papa fiston, ma pangango $500 nanga awa. Yaya, tolobaki atez-vous car les places sont limitées. Ma pangu oyo bande koteka à 10 minutes na boulevard et Sili. Donc cité wana alo imo cité to bande koteka wana et Sili oyo zalaki $2000 20 sur 20 au PC $500. Chaque fin du mois, on offre $63 pendant 2 ans. Topé $125 pendant une année. Wana et Sili, en anglais sold out. Oh non, concert à JB oh pegoto alors il m'a sold out. Donc ma pangu wana et Sili. Ba fungoli cité mususu. Cité VIP, concession VIP à 2 minutes seulement, il y a macadam. Et ça dit kaka, ma belé à 20 sur 20. Mais oh, si vous allez VIP, baté en a $4000. Le col alo imo a message à côté ka bloco ya nyongo, pour les agence yabana ya poto ba na mikili. Oko so yango pe na nyongo. Na $4000 wana, yo pesi na no $1000. Au pesi $1000. Basa il y a acte de vente au comico le pango au bandiko tonga déjà et cette fois-là chaque mois on divisait $3000 s'il y a par 8 mois aux futa malembe pendant 8 mois au silisi wana mikana se komi ya yo mais soko pèse da $1000 au bandiko tonga alors imo alobi boye ozana mikili en poto basomba ka kuanga makasate il faut fungola kuanga otala. Aux gens représentant na Kinshasa, tout le monde na Kinshasa, au leki na bureau ya Allo Imo, au s'enregistrer, ba pesio formulaire, au go fout à $25 ya pamba, $25 wana ya, ils allaient pour le transport ya bus. Na moi kon, papa je dis, moi je suis na katite. Oui, voilà. $25 voilà transport na yo timenka okuna na moi rafraîchissement voilà les termes nakati moins cher. Alors pour beaucoup plus d'informations papa je d'ailleurs appelle ça qui numéro na bango mais moi je répète ici benga bandeko Allo Imo na plus 243 84 16 78 048 topé au bengi biso na numéro ya radio le côté télévision to kocha en conférence hâtez-vous. Et ça là qui a $500 et si et comme si ko $1000. Ya area ngoyo. Tanga yo comme ya 6500 oh papa fisto nene zo mataboy yo ya bagite ke fra futa ya 500 malakala si ko 1000. Ata 1000 wana mbongo aposha likolo. Mbongo tana aposha likolo okay $1000 pe silia ya somba lo pakoma kolo lo pango na nyongo. T'as l'avantage. Au sala 30 ans na poto, 25 ans na poto, 10 ans en Afrique du Sud, 15 ans sur Wap Nangola. Au somba tama belete. Mais yo la mwana lunda ye, mikilista ye, au sana itena mabelete. Ou bebsa combien? Awa pa ali ko benga na libanda. Bon moi di chasse à l'homme des États-Unis, États-Unis grand pays na ndima ke États-Unis ko benga na bato. Ya, bazo ko tatina mandaku. Bazo ko kanga bato les États-Unis. Yo so ba reflo kende wa kishinga pemba ezati. Oh, on va finir avec vous, papa Gédéan. Malobasou Kezalini. Malobasou Kezali, justement, que déjà, n'a qu'au transmettre mot yaba client nyonso oyo bazu déjà besika na bango. Alors, déjà, sali que va rêve na bango comme ma réalité. Alors moi, ce qu'on a vu, c'est na bande konyo so bazo la tabiso ezali que moto a sombi peut-être iPhone na $3000, a sombi iPhone na $5000 et tout comme ça. A sombi peut-être moto kana $25000 na $50000. Au fur et à mesure que bangongezo les kabanezo les ka moto kana ezo salani ezo diminuer en termes de valeur. Mais différence là le pango ya lini ezali que moto a sombi peut-être le pango na lelo na $4000. Et au fur et à mesure, mi konezo leka, le pango qui t'a valeur té. Donc le pango zo batisa maka en termes de valeur, lelo na sepe loko na papa fiston du koloba awa, promotion à Kaliza qui so ba $2000.
mais à cité vieille payé et comme 4 000 $. Nabi que lobby pour au moins qui comme 6 000 sous et comme 10 000 20 000 en réalité et ça justement ba déconner sur bazo la nabiso ba saisir opportunité au penza pour ensemble tout pour mama ololo pango mais plutôt développer mon cannabis au ESA RDC. Isa penza bongo papa Fiston. Merci beaucoup papa, je dirai pour l'information na yobayoki hein. Rappelez-vous ce numéro Allo Imo. Oui, numéro nabiso zali plus 243 84 16 78 048. Na bandeli encore pour une meilleure compréhension. Plus 243 84 16 78 048. Topo leki na bureau na biso na avenue Logolé la numéro 110 na quartier Bende na commune ya Kinshasa na croisement justement il y a avenue Kas ya Prince Kasavubu na avenue Logolé la tozali na quartier immeuble babengi immeuble voici l'homme na deuxième niveau soko tunikara Allo Imo eza ba oriento directement et voilà et pour ceux qui c'est ça justement Tobo Sanate, grande descente sur terrain, visite na biso à Monene, na mokolo ya li 10 décembre, toya na bureau, to s'enregistre na ba formulaire na biso pour ensemble to kende ko concrétiser ba na biso. Merci beaucoup papa Fiston. Merci beaucoup papa Gédéan Allo Imo. Voilà. Autre chose à présent, il y a tout ko bango de bandeli awa na ebité. Mutua lobaka apesaka ba qualification ya marque na marque pas ya mwana mwasi azana raison to azana tort ya et pesinga mutu ko swa bandeko ndeko mobali akenda mikili ya mpoto ba papa bovanda bocho bakiti bovanda ba maboyo ka lisolo oyo ndeko mobali ake mikili ya mpoto abundi atongi ndako na Kinshasa ka lokola Allo Imo boy ba pango moins cher azui asombi terrain na ye atongi ndako kitoko kishinga pemba mais pendant kana mikili ya poto atindaka mbongo mwasi na ye na mwana bazali wana alesaka bango pendant que mobala sana malili na poto azokotinda mwana avant kutu atonga lopango abandaki kofutela bango mbongo ndako asala mwasi asala l'aise ti ndako esombami ndako etongami mwasi oyo nzoka nde lokola papa azalaka na mikili ya mpoto ye ayaka na batonto mosusu akotisaka bango na ndako un jour baka yiba mais un jour bakokanga yo papa abengi un jour abengi na telefone ya mwana. Allô, oui, comment tu vas? Tu vas très bien. Ah, soldat moi. Ya na kotolo image. Na kotolo image otala image ya. Comment ça va? Maman ça, bon maman ça kuna tonton mo na kata cha. Oh, tonton ndanga nini wana? Ça va que depuis sa maman téléphone na solo là. Papa venga na Paul vidéo ya, bana miko na téléphone ba somo. Mwana baloli vidéo yo epesi caméra auta kota eta liboso. Mwana zo na téléphone, maman, papa ya. Tanga fungole porte à chambre. Yaya. Ndeko mobali moko asala ki wana amona ni na vidéo. Tanga mole ke mwana o filmer ndeko mobali wana tuila mwizi ya zaza na kilota mukuse torse na simile mwana maboko. Papa tuni maman. Mais na mone mutu mona kata chambre wana oh aza électricien. Ah yaya. Électricien abongisa courant mutakala na ebité basi ba kosuka ndenge nini. Yango epesi biso réfléchir. Est-ce que basi soki mobala linga voyager il faut tika mwasi et pas na bino to azonga pa na bango to yo ko voyager te tika mwasi ke mikili ya poto akekuna yo kolanda esima to il faut que ndenge moko to ndenge nini to ezali kaka lokoso ya kolia mingi ya bana basi mususu yango esalaka ndengo wana ngai epesi ngai mutuko swa likambo oyo yambo to pesa baloba epai ya ba honorable na lingto na vidéo oyo ebongo tozongo. Suivez cette vidéo. La famille, une fille de 10 ans expose sa mère. Écoutez bien cette histoire et la partagez. Elle est mariée, elle a une fille de 10 ans. Son mari se trouve en Occident. Et un jour, le papa appelle sa fille et elle dit que comment ça va? Elle dit qu'elle se porte bien. Aujourd'hui là, tu es belle. Regardez la petite, elle a 10 ans. Tu es belle. Où est ta maman? Quand il a dit que tu es belle, elle dit papa, merci. De là, il demande où est ta maman?
la petite fille de 10 ans dit à son père que la maman se trouve avec un gars dans la chambre, sur le lit conjugal. Et son mari dit, en faisant quoi? La petite dit que elle ne sait pas ce que maman fait avec le gars. Que tout le temps le gars vient à la maison, même dans la nuit. Et le père dit qu'il faut aller remettre le téléphone à ta maman. Je veux parler à ta maman. La petite de 10 ans en allant, elle a tourné le téléphone sur vidéo. Et le papa a vu le gars et sa maman assis sur le lit conjugal dans sa chambre. La maison qu'il a construite. Et il a mis sa femme et sa fille. Et chaque fin du mois, il envoie de l'argent. Il prend soin de la femme. Vous voyez, le gars est sorti. Elle ne savait pas que sa fille, elle a tourné le téléphone sur vidéo. Et elle ne savait pas que sa fille avait dit à son papa que elle est dans la chambre avec un gars. Vous voyez? Et le gars disait, il demande à sa femme, tu es qui dans la chambre? Elle dit, il n'y a personne. Mais son mari avait déjà vu parce que la petite avait tourné la caméra. Vous voyez? Elle dit que c'est personne. Quand le gars a insisté, moi j'ai vu quelqu'un sortir dans la chambre. Et toi tu me dis qu'il y a personne. C'est comme ça qu'elle a changé. Elle dit que c'est l'électricien. Il dit que l'électricien est venu dans ma chambre et il a assis sur notre lit conjugal. Et elle a commencé à demander de ne pas penser ce qu'il pense, de ne pas imaginer qu'elle va expliquer. Le gars dit que tu vas expliquer quoi? Et le gars dit que moi je suis en Occident, dans la neige, en train de souffrir. Et tu es en train d'envoyer de l'argent, de faire tout pour toi, pour que tu sois à l'aise. Toi tu as le courage d'amener un homme jusqu'à te graisser sur mon lit, le lit conjugal. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que quand tu vis avec un homme, ça ne va pas. Il faut quitter, il faut partir, il ne faut pas rester avec lui. Maintenant, regardez, tu t'es exposé publiquement à travers ta fille. Peut-être la fille voyait ça, elle n'était pas contente. Vous voyez de nos jours là. C'est pourquoi je dis que quand tu fais quelque chose et tes enfants sont aux alentours de toi, elles vont t'exposer. La personne, ils vont t'exposer. C'est ça qui se passe de nos jours. Et elle a changé que de ne pas penser que c'est un électricien. Il est venu pour placer l'ampoule dans sa chambre. Et le gars dit que dans ma chambre, et il est dans une culotte. Vous voyez l'infidélité, vous voyez les conséquences de l'infidélité. Maintenant, je sais bien que le mari va la divorcer, va la renvoyer parce que il a des épreuves. Il a des épreuves. Qu'est-ce que vous voulez, nos soeurs? Vous voulez quoi? Quelqu'un qui prend soin de toi. C'est pourquoi je fais appel aux hommes de faire texte ADN à leurs enfants. Et surtout quand tu es en Occident et tu as une femme ici, il faut savoir que c'est, je ne sais pas, hein, c'est partout, hein, c'est un trou, tout le monde rentre dedans et il sort. Il sort. Si tu veux tu sais ça que tu veux marier en Afrique, quand tu te maries, il faut déplacer la femme immédiatement. Je sais bien qu'elle peut rester, elle peut vivre avec toi et continuer à faire, mais c'est un peu mieux par rapport de la laisser en Afrique. Vous voyez, le gars est en train de dire que lui, il est là-bas en train de battre le fer, pensant comment tu peux te faire venir. Toi, tu as eu le courage d'amener un autre homme, de te guetter, tu n'as même pas fait dehors. Au moins, s'il a fait ça dehors, sans la présence de sa petite, ça devait être mieux. Mais à bas âge là, qu'est-ce qu'elle est en train d'enseigner ta petite? Elle est en train de la montrer que tu peux vivre avec un homme et encore continuer à faire des bêtises. Vous voyez, c'est tellement triste. Le gars est en train il est dans l'angoisse. Il dit que bon, il n'y a pas de problème. Comme elle a choisi de vivre, de faire cela, lui ne dit absolument rien. Quand il va revenir de là, il saura comment faire. Maintenant, regardez ce qu'elle a fait. Elle s'est exposée. Voilà. Dans la vidéo dans le Kebi, et puis c'est un char de poule. Réalité vidéo au monde wana. Exclusivité à radio local télévision ya yango wana. Biso betra masolo ya solo. Na pesi maloba na éviter na banda pa ya honorable, to na banda pa ya mama. Bon, tira banda pa mama Linda. Bango de mama po mama de mutabimi na kata chambre mbangu na kilota mukuse asimi bilamba okima me mama lobi ata électricien. Hey, mama Linda mbote na yo. Mama Linda mbote na yo.
Voilà, honorable Maman Linda, je rappelle que vous êtes à Kinshasa, total vidéo ensemble, et pas wapi papa Bengi, oyo Maman Lobino, mutuana sa ina électricien. Mais na ebité ba bongusara courant, na keleta mukusa torse ndengo atonde nini. Lecture na yo, est-ce que mobile sera l'air des poteaux? Il faut que nzela bona mwasi na ye. Il faut na mwasi liboso, ya kendati ka mwasi to ba ke nzela moko. Bon, basi ebele batika ngopende ngwana basala malam basala mabete o ezali nini ezali lokoso kaka ya kolia nde sali nde ngwana to ndenge nini lecture na yo na alisolo amone ngo ndenge nini. En tout cas papa Fiston Pelenga vraiment de ma part vidéo là la télé moi salinga pasi ça fait mal l'amitié pendant la place mon parler na occupation. Tout d'abord, quand on doit s'engager dans moi, si on a mariage, on a du mal. Le doux pour le coyer, moi, si on a. Est-ce que moi, si on a un mariage, c'est nini? Est-ce qu'il y a vraiment mariage, c'est nini? Libala, tina libala, c'est nini? Est-ce qu'il y a bien vraiment? Si réel que Adam Moshmora a eu mariage et années, à gros sablou et à salité. Quand la que n'a pas intervenu, car pour moi, c'est quand la que n'a pas un exemple, Mingamoro, Linda, Nazawa. Nous sommes célibataires. Non, on a validé. Mais Nazawa, moi, malgré que nous avons un copain, malgré ça, mais mon bal va balinga inamité. Na ko respecter le roi. Moi si moi ça marié, mais je suis pas encore marié. A balinga te abimi pa te mais na respecter kaye na banga kana ça balinga. Na za mambo na ko sala na ona ko sala ti. Bosco mobali oyo abalinga eselinga mbongo unorenga longulinga la famille na toi pasi atenga na ba condition bien auparavant avant pas somba pour même si telinda na mwana basombinda kwa bosinda kwa chio okumo koti mobali na kali vraiment eselinga pasi makasi na moni lokwa ndeko zanga mobali nde basali bongo en tout cas moi na moi soana vraiment Est-ce que honorable Linda, est-ce que ceux qui au sein de mobile no par exemple attaque copain atanani mbongo kende poto bino mbale et kokite soka lobi atinda ona poto to ya kende liboso yo préféré nini o préféré bo c'est la moko o ko boka ngala préféré mobile kende ko abunda ngana ya. Et pour yo bandokota ba électricien, ne ba côté électricien guna? Vacation na ebitote. Nazana ngamo na za célibataire. Opera ngai o nazala kina ye abantu kabwa. Na manda ko respecter. Jamais peut-être nanda na ngai mutu mo quelqu'un ka koya nanda kunanga ki aya o passer nuit awa non. Siko yo soki ndeko mobile na do respecter relation o nazana ye. Ndeko oyo soka aza ya anu ya mobali. Ndeko oyo soka ndeko oyo soka aza ya anu ya mobali. Okolobana nini libale kufito bali mbisa ye. Soka za grand soka za neti ya nga mobali. Nga pina na par na nga ali mbisa ye ya ndumba. Je m'excuse vraiment ada été et puis rien n'a été wana zo la même na misu ya mona ne ya mwasi mwana na za mwana mwasi azote nini azola kise nini éducation nini azopesa mwana ya 10 ans déjà ebikata na ye mais ozoya na tonto mozo côté na chambre donc mwana essuie ça va pas c'est pour cela à tes caméras donc et ça la mwana passi ce qui est ça la mwana passi moi la regarde même pas côté caméra le pour la mwana tes caméra c'est qu'il soit caillé donc ça moi je moi ça mutu moi olimbisa te mais ça la est-ce que ça na ba mama musuba sokola na bana bango ya basto ya mbale mwana sana yena 5 ans na ba 6 ans pour mettre le gros sokola c'est normal tout d'abord un an nous
ozosukola place mona mwana na yo ozomodu yo ye déjà même eza biblique même bible elobi ke jamais mwana akoki komona mokakala ya papa na ye je m'excuse to ya mama na ye ata mwana aza na 2 ata aza na inane ata aza bebe ntango ozotika ja nu devant mwana na yo ozomodu yo ye ozopambola ye te koma yo mama kotikala kokende na douche na mwana no aza na ye mwana moke na sens nini. Mais est-ce que sikoyo ndeko moko akomi awa alobi no mama wana eza mama oyo alingaka kolia mingi atondaka te sikoyo na cadre bato balingaka kolia mingi eza ndenge nini? Papa eza nango question ya kolia mingi te eza nango question te kalingaka kolia mingi atondaka te de nature na ye aza mobulu aza déjà fille moko azalaki mo historié ti mobali na ye azalaki ne azalaki mo historié donc azalaki mpenda na ntina ya koyeba mariage te soki eza nini c'est pour qu'il a fait mango wana mama oyo ayebaki mariage soki eza nini akoki kosala biloko oyo akoki kosala biloko oyo asali te. Est-ce que soki mwasi papa tozotula tozolukata mibali oza yo moko oza célibataire olala na ndako yo moko na mwana no me orespectaka ndako no ata mobali moko ayaka na ndako wana te siko yo oza na ndako no na mobali no na mwana no obanga mwana te obanga ata meme mwana na ote po kosa tonto mwana kata ndako papa ngai aza na kine ye nafutelaka studio na ngai eteke naza mwana na ngai mobali awa mwana na ngai akoki olakisa ata tonto moko te ana kati ya ndako awa jamais nazobebisa je éducation mwana nazoloba teke po ekome motinga nazoloba oyo ngai na vivaka aoya te tonto moko so aza na posa na ngai libanda tokutani na rendez-vous libanda tokoye libanda tosuki libanda naza na ndako no na ndako na ngai te parce que mwana na ngai aza kuna naobebisa éducation mwana na ngai ye mobali wana je m'excuse papa ye makangu wana soki balinganaki ndenge bazalaki na basentiment na bango ya nzoto azalaki na mbongo te akokende ofuta ata place moko bakende kosala buzoba na bango kaka na ndako ya moninga asufri ye so basali ye bongo akosepela aza électricien ayakobongisa courant aza électricien te papa électricien likola mbetu nga namoni filotor sini azokima oui électricien okimi mpo na nini électricien ezala na bilamba non nazobongisa courant okimi mpo na nini simba nanu wana simba nanu mama Linda kanga micro napesi maloba epai ya mon ami personnel le commandant congolo Anderson de Djobour honorable mobali ya mama na biso Kofi mama Kofi mbote na yo omo ya kwada koraman plein à craquer c'était hier honorable mbote na yo lecture na yo na lisolo otomoni ya papa électricien. Bonsoir à toutes, bonsoir à toi, mon ami personnel, Fiston Pelin de Tata Sadek, le patron de la presse congolaise en Afrique du Sud. Mbote na mama Rina Pelende, mama Oyo Akabaka, koleka mama Denise Nyakero, pe koloba, koleka mama Olive, mama Linda, mbote na ya. Mama Linda, osa ramte ma passe, ozo mbimisa, bizale ya bana malamu. Nazulu kilo mobali na Djobour tisi ko na ozo nante jour na ozo mobali ya bien na ofanda na otimia na opesa o numéro na ye bandeko tozongi na sujet na biso sujet ya pasi sujet moko oyo nazo ba bateto bandela ngo wapi to suka na yango wapi honorable président makambo oyo mobali ya kei na poto koluka mpona mwasi na mwa mais moi c'est très comme ça les kobo na ndako oyo ye atongela ya j'ai pas encore me rappeler parce que na loba yango pe awa na radio Lokole TV j'avais un ami ici na lisolo nga na ye nani faut que ne poto liboso mobali ou bien mwasi ngai tellement na assurance et grand père les rambo na ba toujours que non maman il faut que ne liboso ngai na Holanda nsima moi ça na zabe sanga toujours jamais il faut que ne liboso moi si faut que ntima évidemment on dirait yebaki lelo oyo ba divorça bandiko omoni makambo oyo okende poto okende luka otika mwasi akotika la wapi soko tiki ye a belle famille dans la famille na yo mobali
ekosimaka toujours pas mama na bino ba caprice ya mwasi na oyo supportaka parce que olingaka ye mama na bino akosupporte ya te peut-être bandeko na basi na bandeko na mibali bakosipaka caprice ya ntina na yo te babanda vivre lokola mbwa na mpuku na nyau ekosimba te ti ekosenga kele akende na ye soki otiki epa na bango eza neti ozongisi célibataire kuna awi mpe kolinga mibali mosusu moto akoyebisa akozala te parce que eza na famille na ye asala malamu asala mabe ekosukela bango yo oyeba yango te tala esika oyo wapi vie réalité ya vie eza komema bacouple na kati ya kokoso oyo tokoyeba kozela yango solution te mwana mwasi oyo vraiment osokolisi mwana jeune fille ya 10 ans ebana ngo honorable président bana ya lelo oyo bakolo android bakolo batelefone astricto kitoko atourne caméra mobali aza komona opi ondire nazomonela mwasi yango ondire azali na liputa na tolo donc azali mpenza na kati ya bazobeti makembese mpenza ya propre à l'aise mona ile caméra aza koyeba te électricien akomi na ndako na kati ya chambre na coupe ya moke bandeko bana basi bolukaka nini bao mosusu bazali kosouffrir baza kokatata mibali yango ya poto batindela bango mbongo bafanda kimia babatela libala bazozwa te yo oyo libala mobali azonyokama mpo na yo kuna na poto mbongo oyo aza kosala ya pasi yo mpasi ya mona na poto te butu na biso tozala libanda toyebisa bino mpasi ya mbongo ovanda koza kozwa batindeli mbongo ozozwa yango oyo nepesa yango bandi voyu moko boye aye ali na nzoto ozusuka mbongo opesi ye lobi akobenga mpe abi ndenge nini mbende wana na mikili atindi code te atindi di chiffre te ndenge osenga ye mbongo mbongo oyo oza kosenga wana mpo bandi wana ali asapela na yango oyebi mpasi mobali na omona mpona kozwa mbongo wana et c'est comme ça qu'il faut remercier ye oza kotala ata mwana oyo oboti te mwana ya mwasi oza komema mobali mosusu na kati ya ndako éducation na kopesa ye et au-dessus de ça ntango oza kosala makambo wana oza kotala mobali na yo misani yo ekende liboso ndenge ekende liboso te et puis après boya bo banolela o te bona boye mibali ya poto bazala bakiparaso batiki mwasi en Afrique bakiparaso mwasi te avec ça les histoires comme ça bandeko nazoyebisa bino eza na babiloko mosusu basujet mosusu awa ngai esala na motema mpasi nalati yango mpenza nzoto nakoti na kati ya sujet wana j'ai très mal au cœur komona vie oyo biso toza komona mpasi libanda awa sikoyo motu moko baza kose sacrifie mpona yo olio respecte ye olomi respecte opesa nzoto no valeur ozwi obandi kosangwisa yango boye pa petit moko boye apambapambala vraiment bandeko nayebi te bana basi bolukaka nini au juste bolukaka nini bolukaka nini bazali na kati ya basi age eza kopusana bakomi koyembelaki nzembo yikia azali mpona bango age eza kopusana mais yo oyo ozwi chance mobali moko bo abotisi yo asundoli yo mpe te tokona mibali mosusu bakenda poto batikaka basundolaka basi mais oyo quand même atika ndako aza kozwa charge ya ndako aza kozwa charge na yo na mwana mais yo mpona yo ekoki te il faut obanda kobima libanda na clochard moko un bandi un voyou oyebisa biso aza électricien vraiment babiloko ya boye oyo nayebi te bamibali baza na poto ntango bakatala yango mitema eza kobeba bango après au final tu vas condamner bango peut-être vous condamner bango te bino nde bana basi bozana bizali ya mabe na soki bana merci beaucoup est-ce que eza na basi mosusu tellement bango naloba yango nini basana bango balingaka kolia mingi est-ce que soki mwasi asi babali ye akoki mwasi alibala eza lisusu normal que akendaka ba 5 ba 6 eza normal mama Linda aloboka yo mama Linda papa eza yango question ya kolinga kolia mingi te ngai penza ngai na omona kaka aza mwana mwasi mo aza mvute naloba nani pardon bonibisa ngai basentiment yango okokende nango ti wapi nde namoni ye wana kozala deja na ba 40 je ne sais pas mais age napesi kozala ba 40 banda kolinga mibali so na nini ti akomi na ba age wana alembika nzoto yango te kolinga kolia mingi yango ozolinga kolia mingi yango ti okoma na niveau ki babali yo baboso na mwana bazocona bacondition bien e bandopesoka baposa ya nzoto kokokanga motema te
biso ba célibataire ko tobeta ata mso pe 8 mois ozona na mobali pepe donc pour ça nto tokuti stila yo baninga ko bakomo biso ko sala bongo te eza ko benda ba mari de lui pour sikoyo ye eza problème nini eza problème nini kasi ezo sanga passe papa ezo suanga makasi honorable ok to suis honorable depuis Belgique mama honorable mbote na yo na Belgique papa balobomboka yo ngai mpo na ngai eza mabe te poso mwasi naza na mobali na ye ekelinga sati alingi te mobali asatisfaire yaka siku eza mabe te eza bien mpo moni biso basi tokolaka no mwasi akokota ménopause à partir ya 39 40 maximum 45 ans ménopause eyaka noki mwasi aza fololo micro kanga micro mama honorable Linda allez-y mama esengeli na mwasi ntango oza fleur to koarrose mwasi ntango aza na elenge azokola na maboko ya mobali wana parce moi biso basi papa un moko tozalaka mpe babenga biso banani un peu hypocrite na sens que oyebi ke mobali wana osatisfaire na ye yo comme ifo te olio oyebisa na mobali ke papa naza na besoin komisanga pene na point oyo nga nalingelaka ozoyebisa mobali vérité te fin de compte efi otrompe na mobali mosusu comme so obimi mpe na camarade ya mobali na yo oyo ke kuna aza plimie koleka mobali no ndako mama neti yo boye il faut combien neti nga papa en tout cas mpo na nga nakenda nango tina 6 olobi tina 6 eza 6 te na okoka te mpona na elenge okokende na 6 akenda bolenge nanga esika moko donc 6 na okoka te na okoka te na place na trompe mobali nanga te vomi na oyebi te papa naa na besoin tondisa nga mpona tonda sikoyo sene mna tika tan wana infidélité na biso basi ebandaka kote wana ntango mo mpe mbala aza impuissant azosatisfaire yo te tokendaka mpe libanda omona mwasi so abandi kotrompe yo surtout ya biso basi ezaka plus pure infidélité ya mwasi donc veut dire soki neti boza bafiancé bokende ba 6 wana ba 7 ba 8 donc bobalani bokomi na ndaku soki 6 eza te donc osangi divorce bon avant ya kodivorce na kolingana nayebisa ye ke papa naotonda te mpo nalingi te na divorce aya kozala surpris ke nazeli ye rivalité mosusu nazeli ye mbanda mosusu kote mosusu po biso basi te bino mobali boa makasi na mbeto te epesa biso kanda netinga mwasi nazeli mobali aa makasi kote mbeto te na oyoka kanda donc epesa biso kanda wana lokuta mabe ya vérité ko ya bino toka epesa biso kanda etinda biso ko na banière solide na mwasi biso oyo aza na maîtrise te akokende azwi te mobali mosusu abosani mobali wana mpo déjà amoniokelaka ye aniokolaka ye moralement psychologiquement mpo rapport sexuel ejouaka na psychologique ya moto ozomona nga se namoni ke papa na ndako aokipe nga te nakoma deja kosutene papa tanso tokoma obetanga ta biso 3 to 2 po 4 wana aoki obetela ngo wapi loyo pena ata 3 oboyi yo foko a 6 po deja na moko wana ezaka notion préliminaire na notion préliminaire wana abwaki moko papa aza te sikoyo na 6 wana yo linga kosa ndeni ozwa mosusu ye na ye na ndako papa okende wapi soki azala te mpo nga na obenga na papa te papa voyage a voyage mama tikali kokota électricité na ndako te papa avoyage aoyebisanga ntango nini yango ozonga na oza toujours na contact na ye régulièrement te mpe senke na voyage na mobali na nga pourquoi pas voyage ensemble na ye bandolandaka papa soki ake koluka mpona na bino bandolanda ye kaka mpona 6 wana kaka mama na ngai nango mpe okende mpe na accompagne mobali na nga mpo mokili ekomi na makambo ebele omona ntango sa voyage wana mpe okufa boye mpona obeta so 6 keleka yanga omatengani na obaka record na nga bien te mama Belgique simba nanu mama Linda sikoyo yo moninga alobi 6 yo combien nga nalobai depuis jour wana kaka 3 na suki wana donc ya division koto 6 oyo kuna 3 napesi baloba pa honorable Anderson oyoki ba mama honorable oyoki ba mama
Papa Fiston, na kati ote, biso basi tolingaka penza to se réjouir. To kutana mbala za Christian, to tazanga makasi ko satisfaire yote. Et puis ça biso basi kanda. Omoni, et pour à moi si il na force à mobile na ye. Donc on a quoi qui a fait mon boyana. OK. Si maman, honorable Anderson. Oui, maman. Voilà, merci beaucoup. Nalandi maman na biso ya Belgique. Na sepeli na franchise na ye azali ouverte alobi oyo alingaka. Mais nazo yebisa ye loko moko. Omoni nzoto na biso mibali. Ndenge ezalaka ndenge nzambe asala biso. Omonaka ma chaque jour. Esengaka ba motivation. Na comprendre papa, toujours à la hauteur pour na okende na basisi wana. Mais voilà. Na Belgique na yebi komo na etali misangai. Ndimela ngai. Komo na mama Rosa. Apesi yo komo na ye. Mama Rosa. Mama Rosa. Voilà. Mama Rosa, merci beaucoup. Na soko vandi na ndako na mobali. Mobali aza komona yo ndenge na bano yo la ozongi oza kotambola na tenue d'Adam na Ève. On comprendre que non, okoma na niveau moko oyo mobali kutu azomona ozoleka na liboso na ye boye nzoto na mibali eza kotelema te. Donc moyen bokende na sisi wana eza te. Tozali na expérience ya la vie ke moto azalaka marié na ndako boye nzoto na mibali etelema te. Basali nyonso na mwasi me etelema te ntango abimi libanda nzoto na mibali etelemi azobela te. Ezaka problème ya habitude ndenge amonaka yo bosalaka na ye yango monaka toujours ngai mpona conseillera bamama nayebisaka bamama toujours babiloko bozali kosala kala avant bobalana na mibali na bino bokontinue kosala yango soki ozali kolataka bastring te wana kontinue kolata bastring soki ozali kotya maquillage kontinue kotya maquillage de façon excitaka ye toujours mais ya ete kovandaka na mobali chaque jour na ndako soki aza kobeto diku akontinue beto diku ezali lokuta nga naza mobali naza biso makambo ya solo ndenge biso mibalaka motuna na ngai eza boye mpona nini batonix moko boye ya esalaka ke emotive ye soki ezomotive ye te alors ekomona ke akokoka basiku wana te mais na ndenge mpe vi nazokomprendre yango soki age eza kopusana okomona ke moto azali kobeta basiku wana akomokita na ba 4 na ba 2 peut-être pas ke na waniko one mystique akeno mpe na wana mystique wana bobanda 20 heures obomati na mbetu ti 1 heure du matin azaka na wana na alibere wana te atieli yo ankoro te atieli yo mwamba bachinois te eliloki ta mata te eloko moko te mais akeno na one mystique avec maîtrise il suffit mobali ayeba yo nini oyo excitaka yo bokokende nete na mbetu pendant 2 heures de temps abeti yo ku moko mais yo ke mosi atteindre orgasme na yo 4-5 fois. Pourquoi? Parce que ayebi ba point na yo faible, ba point oyo excitaka yo ayebi yango azo toucher yango pendant tout ce temps là ye azo ko libéré te mais yo oza ko atteindre orgasme na yo 4-5 fois parce que ayebi yo déjà ayebi nene à contrôler yo. Voilà ce que je peux dire à notre Mama Rosa, ngota mutuna? Papa, mutuna ngeza boy papa. Oyebi ke na film ya Dana Eve, c'est total bien. Bolumbu ya mwasi mobala kwa korejiste na wote, surtout na mwasi oyebi kalingaka. Si mwasi na pas attirante. Mobala pas toujours excité. Premièrement quand il invite à mwasi, yango balobaka nzoto ya mwasi esengeli ebomba maka tout le temps, eza nzoto eza privé. Donc basi mona soka azotambola nzela alati mwa kiloti moko ya kaputulu basi nyonso azomona motakala na ye forme nyonso nzoto alors que nzoto wana eza prise mpona motu moko so ntango oza ngo na ndako obeti section ya bien mpo nga mpenza nabeta section mpenza natongola nzo na nga mpona ninga atiaki nomona libanda po ntango amona batai basi wana libanda wana toza na kati nazoexplike papa na ebandeli ndenge alobi Mama Linda Simba mpona ye
à conclure na papa. Comment déjà non militaire moi si o ebike olingaka mingi déjà excité mobali. Excité. Comment excité mobali? Et puis ça mobali qui a autant non ndebo zarane na mbeti non makanti tamola. Et po ya bino mobali sentiment no za na mutu. Ya biso ba za na motema. Za na motema mais mbali za na mutu. Pe makanti wana tambolio omona ke ozala na besoin osala moi no bolingo. Tant qu'on a besoin osala bolingo, c'est on dit que moi ça tombe dans mon côté. Attends na mibale que tu peux umela ata après 1 heure moi ya mibale ni ça c'est landani ça peut arriver mais ya ko ba défendre te limbaka okokate à moins que to comme ko tale sika mususu mon ke bote moko eleki ya bote ya moi no ndaku wana ko ko tale sika so ko mo kabula wani ko moko na ndaku wani ko moko ozoboka ngo libanda. Voilà, Maman Rosa, le message est passé. Honorable Maman Linda, on va conclure. Donc, est-ce que moi, si on a le costume de ça, la Inde, ou toi, on a dit que moi, si on a bé. À Rosa, la Mungala, moi, si on a. Pardon, pour la gagne dans le poste. Na compatibilité. Tellement azalaka ni déjà bongo aye ko répéter mo supe na ndako alibala c'est kazalaka ni bongo c'est ka bimaka na ye déjà ata bazala mobali bimaka na ye. Voilà, merci beaucoup Maman Linda. Voilà, la régie me fait signe, on va conclure avec commandant Anderson, on va conclure parce que les temps est coquille déjà. On va conclure. Voilà, merci beaucoup honorable président. Donc, moi je suis moi c'est bizarre le mapé. Aye bien le oiseau du côté na vie. Le lo oyo mobala poto a robo chisaye a kofane a komi lo nyimabe mibala Hollandais sous bazate on a sous en bon côté au moment là que na moto Hollandais azalité. Nous allons nous rappeler que na tamu wakala ba mama na biso na yovanda na mibali moko mona mobali na kofi mama na tikali bosana kinduma te azoka mibali mususu te atikali abuko na bana naye. Est-ce que ça va moi na pour sans autre te? Parce que na pour sans autre. Si ko ni ça ki bango iya ko contrôler pour sans autre na été. Oui, donc la vie. Oh là là. Donc aza moi si moko mabe ya moi si moko mabe. Donc aza ko mériter. Ndi bala ata ba chéri ko do na zo été. On est na za boya wa. Moi si moko boyo bakanganya na mobali aboye na on na ozo été ça noni kwa toko do sala ifa mobali on sala ngaya ngope donc na sana ntina na ote na vie. Donc ce sont des histoires que les femmes doivent éviter. Ma pour ça nzoto yaka obe okanga yango bo maîtriser on peut les finaux olongo na ngana makanisi o effacer yango siko net Mama Rosa nenga zaliwa na libala neto za boye daka ba roster et mo peto panda na ba méchant yo na madame bozo kanate siko yena mbali so bozo kanate pendant une semaine 2 semaines a osala ni Mama Rosa osala ni Maman Rosa avait au bon de là. Maman Rosa avait au bon de là. Mobile, surtout que mobile une semaine, 1 mois, et nous connaissons ce qui s'est passé. Voilà. On s'arrête ici. On s'arrête ici. La régie me fait signe. Mesdames, messieurs. Papa, je m'excuse, papa. Maman Linda, merci. Maman Rosa, une 30 secondes. Papa, tout à l'heure, Papa Anderson. Commandant Anderson. Papa Anderson, par rapport à la conclusion de Botuninga, tout à l'heure, c'est sûr que quand mobile au Canada, ça fait 1 semaine, 1 mois, ça a omoni mutapesa angoni na kata ndako ezala mwasi mobala okozala siliki po bino mobali botondaka te bwala kwa nzeta mobesi baokate ekola donc botondaka te mobala okozala na ndako osi dorlote mwasi na ndako me libanda ake mpe kodorlote ozomona yo bamama na biso akala bazala ko supporte kaka ali ya bor moko tina ndenge okola
biso mama na biso nga mama na nga boti biso sa tata moko nzomona aoli aka bon moko wana nde bokoli ye mais ebe nde nya konkadre bon wana eke na mbanda te nzomona yango nomonaka de façon tomoi mobali imerne na ndako eza bien te po koluka kaka kocreye libala bambelisa yango bolingo bambelisa yango donc love bambelisa yango ekozala lelo etengami oyokani te bonti pene baincompréhension ça arrive ekomela mpe omona mpe omona mobali tani kosentir yo te mais soki bolingo eza yo nde mwasi okoyeba koambeli eloni ezopuse mobali aexiste yo eloni ezopuse mobali tendresse azalaki nango na baamour azali koprete mpa na yo azosala yango lisusu te eza mwasi na kati ya ndako biso basi ozala mayele kote wana. Voilà, merci beaucoup. Merci à Maman Honorable Linda depuis Kinshasa. Merci à Maman Honorable Rosa depuis Belgique. Merci à mon ami personnel, le commandant congolo Anderson de Djobour. C'était très important parce que Papa Kemi Kilian Poto a bundi échafaudage à Sadi Makambuto à Tindibonga Tongindaku. Yo Maman. Oko travate ndo musuku na bakangi yobio aza électricien yo si omona électricien na couper muke okimika sinini électricien okimi pas cher au sakanati. On s'arrête ici mesdames et messieurs, on se retrouve demain et tout à l'heure avec un autre numéro. Il y a émission Radio Le Collé. Rappelez-vous, on a parlé de l'immigration américaine ndenge bazo kanga bat les États-Unis, on n'a pas parlé de ça, on va revenir sur ça. Est-ce que vous avez vu que il y a un décomoko pour l'Italie mère na bango akufa a bomba ibembenanda pendant 3 ans. Azo akabonga pension maman na bango. Mbila ngwati. Ba signa ba ali ala la kale bembe 3 ans na ndako. A mboma yango. Somo. Allez. Portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Dans l'ombre, des milliers de femmes et d'hommes souffrent en silence. Des cicatrices invisibles, des regards fuyants, des douleurs que personne ne comprend vraiment. Mais aujourd'hui, un espoir renaît. Le célèbre docteur Guilain Le Bourgeois, dermatologue esthéticien reconnu, de renommée internationale. Avec plus de 24 ans d'expérience, il a transformé des milliers de vies, redonné confiance, espoir et beauté à ceux qui pensaient ne jamais guérir. Nous vient tout droit de Johannesburg, Afrique du Sud. na Sudaf ndeka la bino na Sudaf kata Afrique du Sud moni mboka mundele donc Afrique du Sud kitoko auto ba mettre bien donc désormais cabinet docteur Guilain Le Bourgeois na kata Afrique du Sud. Par les cris d'une communauté brisée, une population en détresse a redonné l'espoir à des milliers de personnes souffrant de taches noires, acné sévère, vergetures, eczéma, cancer de la peau. Ils ne se contentent pas de soigner, ils transforment des vies. Ils étaient désespérés. Aujourd'hui, ils témoignent d'un miracle. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans et je vis en Afrique du Sud. Avant, ma vie était un combat quotidien. Je souffrais de taches noires sur le visage. J'avais honte de ma peau, honte de sortir, honte même d'aller à des soirées avec mes amis. Un jour, une amie m'a parlé du docteur Guilain Le Bourgeois. Elle m'a dit « il change des vies ». Au début, moi, j'étais sceptique. Mais au fond de moi, j'avais ce petit espoir. Alors j'ai décidé de tenter ma chance. Et ce fut la meilleure décision de ma vie. Grâce à son traitement et surtout au lait de beauté Déborah, ma peau s'est transformée. Merci au docteur Guilain Le Bourgeois. Ce n'est pas juste un médecin. C'est un sauveur de peau, un faiseur de miracles. Bonjour, je m'appelle Judith, j'ai 37 ans, je suis infirmière et je vis à Johannesburg, en Afrique du Sud. Je souffrais d'eczéma sévère. J'ai consulté, j'ai essayé des traitements, sans résultat. Jusqu'au jour où j'ai entendu parler du docteur Guilain Le Bourgeois. Je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être que lui, il comprendra vraiment. Dès la première consultation, j'ai senti quelque chose de différent. Grâce à ses soins et à ses produits, aujourd'hui, je me sens belle. Docteur Guilain Le Bourgeois est là pour révéler la beauté naturelle qui est déjà en vous. Il sera présent le 28 mai 2025 à Brazzaville, le 5 juin 2025 à Pointe-Noire. Contactez-la dès maintenant. Appelez les numéros à l'écran. Star dans le domaine là, docteur en cosmétique. Hein? Ne faut pas confondre. Taille, masola bassin, taille acoustique, c'est docteur Guilain Le Bourgeois. On a posé à relancer ma poitrine na yo, qu'on fond la bassin na yo. Ya mado, ya malonga, oh ya bien wana, c'est docteur Guilain Le Bourgeois. Osimia
alimeti pembene sase papa suweno nini babomaka moto na petro te polamba na mbabola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana obomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours